bana ya RDC Congo démocratique, bana ya Brazzaville, bana ya partout dans le monde, oya tangama dai congolais. Congolais nyonso. Même dai na se ya mai, même au bibaka na likolo, oya tangama dai na makila ya Congo, RDC Congo. Bino ni nyonso. Mama mbaruzomo na dai ko senga na bino. Bo s'abonner massivement na Mongere TV. Bo bukana te. Ngai na lobaka makama ngai na kosa kate. Na kosa kate na yebisi bino. Bo s'abonner massivement na Mongere TV. Bo mona kati ya Mongere TV. Mongere TV bimiseli bino mo bange ya mama na émission. Oyo babengi ya bona komo ya lingala kaka sans tabou. Yo kadenge makabo ye. Na lingala kaka sans tabou. Ezo bunela bino na makabo ya ndenge na ndenge. Ezali ko bunela lutte contre les antivaleurs. Bazali ko promouvoir mentalité pe changement ya ba Congolais yo bazali na libada ya mboka. Hey! Oyo bike na santo la mi. Lokola na ndenge nyos. Ya bona lobina bino. Olingo yeba makabo ya mboka. Bona na lingala kaka sans tabou. Pero bosa la te, lo s'abonner. Na Mongere TV, ne do kotwa lingala kaka sans tabou, ne pero komona mate oyo bakote ya bilo na kati. Aka na Mongere TV, ba Congolais. Bana ya Brazzaville, ba Africain nyoto partout. Bo bukana te. Obe na Mongere TV wana kaka. Bazai korobela lisusu makambo yetali immigration. Na kati ya mboka ya oncle za tax bazali kobundela mpone tali tax na kati ya mboka ya oncle za pe na Mongere TV wana lisusu bazali na agence munene, agence immobilière commerciale pe résidentielle mpone tali makambo oyo ya bino baafrikain nyonso. Olingo so balupango na yo obe olingo teka lupango na yo kati ya mboka ya oncle za o contacter bango bango ne ba yebi ndenge ba kobunelela yo yebi kaka ndenge nini ba kosala contacter bango ndoko comprendre makambo nyose dai koleka na kati ya mboka ya oncle za na Mongere TV bande ko ngai ba Congolais ba Africain nyonso partout bobukana te Mongere TV dai wana mpona kobudela bino. Oh mama Mario Somarubaki te na yebisi bino wazana mato ya koyoka ayoka eloko na sengi bino lo s'abonner massivement na Mongere TV ne lo komona yo nyoso raina lo beli bino tsobona bino omoni nenge sopi bango tsobona bango. Ok, sali bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Lingala Kaka sans tabou. Émission Lingala Kaka sans tabou, eza émission moko eza créée pour na bino ba téléspectateurs tokolobela mingi makambo etali immigration na monde entier mobimba. Donc émission ne vous a basé beaucoup plus na ba réalité autour vivre awa na makambo etali par exemple misala, babala, famille, tout ça, va conseil, va contribution, va tout so to sunga na kati émission pour que batu boza un peu éclairé, batu bazoya sika namboka et partout ce que nous bozali to komela pour partager expérience na émission na biso Lingala Kaka sans tabou. Donc pour tout réussir makambo wana donc ça dit bobo sanate puisque chaîne rotambo yango morote do sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner et belé hein et puis bo partager émission na biso et puis bo appuyer les Congolais pour que l'émission oyo esa mandenge singe. Oyo abebisaki Kongo mwana ya Kongo oya kobongisa Kongo yo moko Congolais bolingo ya mboka na biso Kongo condamné corruption na détournement bitumba peko mbote ba papa ba mama partout esika bozali na RDC na États-Unis d'Amérique na Europe
partout au monde. Et ce que Congolais azali. Vraiment, ça fait longtemps. Émission Nabiso, Lingala sans tabou. Vraiment, ça fait longtemps. Presque vraiment des mois. Tout cette émission, il y a sans tabou. Mais aujourd'hui, tout zongeli, émission Nabiso Oyo, tout ça, le rapport contre Banti Valais, surtout dans les milliers de Congolais, beaucoup plus. N'insistera pas na bandeko nyonso biso ba congolais o tozali na libanda parce que na diaspora tozana ba vrai problème ya banti valeur na kati na biso. Pourquoi est-ce que nous sommes entrés tout ça la mission? Parce que tu constates que mutema mabe eleki ndeko congolais. Mutema mabe eleki même si ozongi na mboka na biso moko comprendre très souvent pourquoi batu mutema mabe eza koleka. Question to mi poser tout ça la nini? Tout ça la nini mboka na biso batu mboka to se développer wa to memi mutema mabe to longi yango na Congo to memi yango na États-Unis to za ko continuer toujours mutema mabe congolais au combattre congolais li comme na congolais a évolué te congolais par conséquent bozo mona ke communauté congolaise par rapport à la communauté mususu na mboka biso tozali toza toujours freiner toza ko avancer te. Mais si on est dans les 4 États-Unis d'Amérique, en Atlanta, vous allez voir que la communauté mususu n'est pas nigérien, somalien, éthiopien, chinois, indien. Toutes ces communautés-là, au monde qui bazo se développer, bazan na soutien, bazan vraiment monde qui no soutien za na misa na bango. Mais biso ba congolais, to éviter ce qui tango basaka mokili bazwa satana. Peut-être tant Satana kimara kune pa nzambe mboko babi ke Satana kitara na mabele a kitara nde na RDC et puis a kiti na kati ba congolais et biso mutema mabe wana lati congolais à tel point que to yebite tant to sala mabe souvent doki wana Satana kote biso même ndeko na ko bomae donc to yebite lo ni to koloba yango moni émission auto sali ya linga rara sans tabou pona ko sani pona ko permettre batu bazon na conscience donc ndeko nyonso za Rolanda émission vraiment esengeli au comprendre que toza ko sala yango pour que te constater pas si na motema na bizali na biso ba congolais partout esika biso tozali bien na lobara toujours nazo bandela ngo na émission ndeko soki omoni émission tozo sala tozo ba makamoko bo o yo zali na kati ya makambo wana c'est-à-dire yo po sala ka makambo wana ndeko ezali occasion peut-être ozala interpeller na bizaleli wana oyo zaka nango otika pour la communauté na biso et avancer bon ndeko oyo moni ke ozaka na bizaleli wana te mais ozui occasion ko kama kambo tozolobela vraiment ndeko s'il vous plaît zuwa maloba oyo yebisa ndeko no o aza pembe na aza mobile na aza mwasi na mwana na yo cousin na yo camarade na yo boyaka bolia ke sika moko surtout na ba diaspora awa ndeko boza na France na États-Unis na Canada bozwa message au toujours pesa na émission oyo bokabola émission oyo donc tu n'es pas toujours ba awa hein bo s'abonner déjà bo s'abonner bokabola bo partager ndenge zo na émission oyo et puis otie moi ba commentaire pe na ba like et ko sa biso elengi bien na lingi to kene musika te ndeka na ze koloba eloko biso to constata oyo biso to constatera nyonso et pas na biso ba congolais ezaka ka biloko bino boza komona awa otobengi kindoki moyibi lokuta likumia biloko yango nde muto za ko ezo sangisa biso na mitema mabe hein tobi ke bango nyonso wana kindoki moyibi lokuta likumia bango nyonso bazali bana ya tata moko otobengi motema mabe ndeko il faut to se sentir Tomi loba, quand est-ce que oyo tobima na kati ya motema mabe? Et puis motema mabe yango o sango na batu musute be ko musute kaka na ndeko na yo partout esika bozali. Tomi poser un peu cette question là. To koma wapi? Soki kaka na ndeko na onde sengeli osala mabe wana. Donc vraiment oya bozwa occasion ya émission oyo, s'il vous plaît, ko fantisa ngote kabola, pepe sa conseil. Donc eza moi passe na émission oyo, vraiment to le belara makambute boro to le bara 100 francs to le belango sans embâche sans garder les mots so moni lelo to le belio eza kana yo lobe goza kaya mutu mususu
mais na sengi pété na sengi na sala pe business tant na le babilo o na senga te yo client nga parce que na lobi lo mo bo o eza peut-être ozo mona ngo attaquer yo bi attaquer muninga mo za peme na yo ba non voilà que n'est pas été pour ça business non ndeko zongo na nenga bien zongo sportivement et ko interpeller et ko sauver via batu ebele pe lobi lisusu to go sa maram so joie conscience na ça la contre mututé eza pour na communauté na biso na esengo parce que na lingi communauté na biso na lipe batu nyoso bo to linga communauté na biso donc 108 ans pour na saka be mission boye na lati veste émission pe bo pesa ngelo hote mais na fandi awa na 8 ans pour na ko pesa conseil ndeko s'il vous plaît zongo sportivement donc lelo titre ya émission na biso ezali oyo toza ko benga eza grave makasi bandeko na ngai bo kamwa boni batu vraiment ya mitema mabe baza na kati ya mondo ondima te biso ba congolais to kolisi ki mutema mabe tina niveau moko boye mais eza grave eza grave eza vraiment grave eza grave lelo titre na biso ya émission ya ngwala jalousie na mutema mabe obstacle c'est-à-dire jalousie na mutema mabe ya congolais obstacle contre succès ya ba congolais oyo bazali na ba business na bango na diaspora. Donc clair clair titre na chose clair to constater que biso ba congolais to se soutenir raté biso ba congolais kaka biso na to se c'est-à-dire on se bat au combattre muninga nga sa eloko boye ya ko évoluer te muninga nga sala boye yo no ke kuna na pembe na pemeni kuna na mato za ko chichoter na baninga pour que bo combattre ndeko na bino pendant que na ba mboka o biso tozali tozo ya peut-être tozala ki na moi position moko na Congo peut-être ozoluka omeka ko obima mais omona ndeko congolais kaka na mutema mabe alingi yo kende te ne balasa na ba dessin beto monaka olingi omata ya za kitisio alors to constater ngo na ba business na biso to constater que biso bat otozo ngosa ba business ba doit combattre biso zaka ba congolais moi to évoluer makashi za te pona nini mutema mabe souvent congolais quand quelque chose au ça business à mon avis lingo koma riche tout ça se débrouiller boyebi ke bambongo ngo pe awa opso to zora ekinaka na ba bill bambongo nyoso opso to zora awa ekinaka na ba bill to futa ba facture donc pourquoi est-ce que yo combattre muninga donc toujours mona prendre de petits titres parce que dans un pays nous ba exemple tala lelo par exemple soki muninga tout le monde a de ça constat que soki muninga a créé loko bozana mino na idée te tozana ba ville belé awa ba communauté ba Atlanta ba Gainesville ba Lawrenceville na ba awa na kati Atlanta ndenge pe bino pe ba congolais bozana na ba état mususu na États-Unis d'Amérique comme pe bozali na ba pays mususu comme ba Canada ba France donc rostanga pe ba Belgique donc bomona ke partout esika bino bozali ndeko komona asali eloko na kati ya communauté bon omona mutu mususu eloko asali eloko mususu allez ba créer moi ba groupe moko boy pour ba combattre ndeko wana vous comprendre ba banda ko créer ba bilo mususu en opposition na opesa bino par exemple ba bilo to mona par exemple na côté ya ba église toujours mona ngo awa au mona muta créer église yo na ye azaki pasteur vrai pasteur penza outi Congo aye na ye abani pe église na ye na moi communauté ba tu pe ba Hollanda ye pe za na nguya na ye mais au mona kaka na kati église wana frère moko boye soit ataki sous pasteur ou bien ka frère moko ya en Christ ou bien frère moko azo betaka musique ou bien nini lobi bomona abebani na pasteur ye pas a créer église na ye to moni tala siko ba multitude ya église wana kuto zaka biso na kati ya diaspora te zonga même na Congo tala ka ndenge chaque avenue au mona combien d'églises ezali au monde baba na catholique akena na protestant ba bebani bangwana bakiti na binzambi ba église de réveil ba bemani donc et comme église tara na Congo to comme déjà na ba plus de 1000 églises l'info na venir mo to na 20 ndemo pe ana ba diaspora biso ne to fan au moins netia par exemple en Atlanta tanga konta tanga ba église boni au monde mo zaki pasteur moko zaka frère en Christ a ce groupe na moko boy a abimi et puis là comme ça biso pe na église en tokena awa na ba diaspora au mon église OK so mon église bazo tia pasteur à lobaka mais
so ba tourner caméra nota ba bazali peut-être on aura 2 personnes au moins 10 personnes peut 10 personnes sont ba membre de la famille il y a pasteur et yemoko peut juste ko peut-être ba master de l'église c'est ça mika bongo muko mususu to peut ça secret ni za nakati il y a ba activité on a il y a église mais biso to lo ba tout simplement que ba acte yo par exemple muninga sale logo yo za na jalousie pourquoi est-ce que yo une église on lingo créer mususu on lingo créer mususu au kabola ba congolais pendant que to luka unité pe na mona peut l'église de belende to za awa boko yo kana pede bo kana bo fandi pe bo sangisi pour que to la sa unité na biso donc c'est un peu ça donc jalousie mutema mabe leki makasi o ezo kende ti et que ne ko boma o to benga ba vraie valeur intrinsèque ya bo moto pour na nini pour na ba intérêt peut-être zambongo pour na lokumu pour kaka o onu numinga donc yango wana moni par exemple na ba domaine ya ba église tout le monde même awa na ba domaine ya ba taxe net biso ba auto sa ba taxe awa bandeko bino boyebi ke to sa ba taxe na ba Atlanta awa na kati ya Georgia au mona ke na moko place bo fanda bo talaka bato bazaki pembe au mona ba mususu muninga bandi ba activité na pesa bino par exemple quatre exemples moko ilizwa nga par exemple na saka taxe bato boyebi ke na saka taxe on a salara eza taxe teke na yaka na juba turbo taxe ou bien ba programme amike na comme ça va non voilà boya bo sala taxe beaucoup ça taxe pas na non tant biso to sala taxe to sala en tant que ba professionnel non seulement to en États-Unis to bandango mais to bandi taxe à bandi à Congo je suis un fiscaliste de formation expert comptable de formation expert financier depuis le Congo depuis 2002 on a joba diplôme na ngama kacho bino boyeba na Congo yango to ina awa donc ça dit que tu as déjà une expérience. Et puis, lorsque tu es dans Katiambora, ton minute se démarquer. Vous comprenez? Donc, quand par exemple, nous faisons des taxes, nous avons par exemple une association des experts comptables et des experts et des professionnels de taxes ici na Georgia. L'association même ce que Mike au monde azakuna. Donc, lorsque maintenant, tu es même na iOS on a numéro identifié là-bas. Ça dit que c'est OK. Olukibiso, même na Google, même na iOS, au moins biso to enregistré. Yango monaka lorsque boyo sa ba taxe pas na biso, tout ça la yango avec professionnalisme. Tout ça nango bien pour que boza na ba problème était pour que boza aider. So dans les kambu en tant que ndeko congolais, s'il vous plaît, na ba toujours exposer les kambu na ngai et en fait exposer les kambu na yo et puis nous allons to luka solution to peso conseil boto meka orienter pour que o sa taxe no bien. Motika jamais ko soit lettre moro et pananga alors, tu constates, par exemple, dans cet exemple, la taxe, au moment que, de quoi bandi taxe, tu vas y a commis riche. Ou bien, il y a comme un bon. Au moment, car dans la communauté, c'est Kabino Bozawana, dans la ville, c'est Kabino Bozawana. Moi, groupe, peut-être, contre yo, Basangani, Babipe na Muninga Mobo, yo pour ça taxe, ya zo laxanine. Ou bien peso bongo te peut-être ba quand yo comme na mbongo bela ya ninga comme na mbongo à l'exception nini ba langage ya mabe o ya za ko orgueillé alors au monde ba ba créer moi loko moko boye ndeko na pe ba kutindika ye pa ke ko sa musala wana lobi pe nzoka yake ko tanga tendenge par exemple ba ninga so ba za expérience o ba zo protéger ba client non ye ake komi ko sala juste comme kamoko ya ko combattre mutu pour que ba mona ke ye pe asala taxe aux monde. Alors, tant que ça va taxe, va conséquence nango obino moko boyebi. Ba lettre aéro ces sopana, aux autres ba biloko yamabe, et puis tout consort. Donc ça dit que yangwa nozo mona, les choses se passent comme ça. Ba expérience sur ce tolo baka et choses en mingi. Mutema mabe eleki nakati o ezawana. Bato bato ça msa pa peut tolo ba toujours en taxe. Au moins soki ayebi msala na de conséquence c'est quoi? Alors ça va mauvaise pratique. Ako chelo bichela chela. O yoku to koyeba yango te parce que yo zano ignora akopesa yo ba document no ya taxe te parce que ayebi ka tie ba biloko moko ya lukuta ye moko komi atene compte bancaire na ye na kati ya taxe na yo pour zo mbongo na yo vous comprenez donc vol escroquerie ozozo ba note ya iOS pour na remboursement o rembourser mbongo oyo ozwaki oyo ba kitena kimuibi et puis na profiter aux émissions taxe mais na émission taxe mais na zolo ba mino déjà ki na ba taxe on a on to sala on a ba lettre ko ko après 5 ans il y a vérification il y a inspection aux mona ke okoko zomisa
donc plus de 30 000 bambongo ebele oyo liaki naza bandeko ebele na problème na bango même côté biso to na ba Atlanta kuna tout consort bandeko ebele o bagina sa ba taxe pas bateau na pesa kimutema mabe eleki mingi pona nini okoko sa musamusu so olikoki pe ko sabso to bito na monopole te mais salango na cadre que ozo salango po olingi osala oyekoli yango bien osala yango bien mais yoko osala no musano te po osala yango po obungisa ndeko mususu congolais na musala oyo asalaka eza mabe sala yango pona yo so nzamba pesi yo chance okoko évoluer et ko poser problème te donc voilà ezali bilo biso de constater ezo sala passe makasi na pesa bino par exemple imaginez-vous na pesa un exemple na une ndeko moko boya mwasi na base année passée était année kuna na ye ko se musala na biki no voilà ndeko on a opese mayele na pese ba programme na kuna tcheku na machine na biki tchape na wana na bana relaxa yo pour tout consort ndeko wana tchenga na ba problème menga ba problème bandeko na ye nyoso lokana epseka sa ba taxe nzoka bandeko ne bana ba problème banyongo na ARS ba futate alors ngai na oui bon ça va te ko appliquer produit à banque ba futa cash te mais bandeko na nga boyeba mawa bandeko na nyoso ya ko tchana taxe bato nyoso bana banyongo na ARS na tika kozwa paiement te et puis de Congo alongo lobi wana pena okao akoma ko sala taxe bandeko penda surtout bino bwana kati Atlanta même les États-Unis en d'Amérique so moni mutu lobi ka la muki pa bani ko sala taxe kende tala ina wazaki wapi auti wapi azana expérience nini et là on ino ko apporter mais il va vous amener des problèmes. Donc, dès qu'on a bâti cette place, vous savez qu'il faut faire attention. Tout le monde a un combat, dans un domaine de belé. Tout le monde a même un bisonné de ça, travail, il y a real estate, il y a domaine immobilier. Vous allez voir, au Fandi Boy, Kakandeng Moko, même schéma, il y a la real estate, mais comment boy, pesier mutema mabe, pesier mutema pasi, lukunya, kindo, kilokoso. Yo wana pe oki groupe na ye wana ya association na ye yo pe sala relaxanine donc mona ke ye pe lobi akomi mutawi le state mais otali obi mais oezanini combat fara mais congolais nous allons arriver où ndeko na ngai kindo ki wana mutema mabe tokokoma wapi tozo kinde wapi ye pe commencer on nga pe na tekra bandako même ata chose d'ailleurs que non voilà place wana ba de mususu komi ba confusion mais on se comprendre confusion rose appelle dans musala aux un client mo travail ndeko wana ba groupe na ba désorienté ba client oyo yo lingaki ko utiliser a komi désorienté comme yo to bengi concurrence déloyale ndeko congolais makambo ze belo go sala ndeko sali real estate yo go sala même compagnie to bengi même ba benga compagnie ya cleaning même ba compagnie ba benga ka même go sala to bengi ya mortgage même to go sala assurance go sala dans ce cas to suite to sangi to sali to bengi complémentarité pour que tout ça mis ça ensemble mais ça go sala ngo sala objectif aussi OK na ta elongia Mike ngani na sala bona combattre Mike OK nous sala pas association bi no voilà ngai Mike so sala ngana combattre donc dans ce petit exemple na ngamoko pour na koloba ke me bandeko ebele bazali victime na ba peso bazali na ba Europe na Canada même na États-Unis même en Atlanta escape soto zali pour na nini ki mutema mabe pourquoi Tomi tuna question wana pona nini mutema mabe boye na basi ninge tozolo baraboe esengeli totika omona muninga fungoli boutique yo zakino na idona te ngape na fungola boutique yekuta wala kisanini omona muninga fungoli moi store na ye yo pe folanda beaucoup d'activités ici tozomona ke muninga salonga ke musala ya assurance yo zai ko sala te yo na pe ale omoni ke lobi abandi ko zombongo azozo ba client yo bo binga pe na ko sala mais ozo sala ngote ke pour ko sala ngo normal yo zo sala ngo pour combattre ye mais en fin de compte pour que yo ozwa nini wana ezali vraiment mutema mabe et là mususu pe mutema mabe za pona bato bazo sala ba activité te ça dit muto yo azo sala ngo pour combattre karaté mais aussi na bande kona biso otobengi ba consommateur ça dit que ba consommateur otobengi bandeko congolais basombaka misala ya baninga eloko liboso na robeta et c'était ezanini pona nini ndeko yo congolais tango moninga ndeko na zo sa musala oyo
ya koteka ndaku ya kosala taxe naza na boutique ou bien naza na store ou bien na osala musala nyonso o batu nyonso baza kosala toke na bamboko biso tofani na pesa exemple quoi na kati États-Unis d'Amérique ah on a Atlanta par exemple ngai na osala real estate ozwi pe ndeko moko somalien ou bien érythréen ou bien nigérien ou bien américain mundele et tout consort ba ça pe real estate yo poso mandako ya eloko liboso zo sous-estimer nga ndeko na yo po ye pa ndeko na yo o azosala pe musala wana yo ozoboya ndeko na yo oza kosala nini oza korepouse ye ozo préféré okende kopesa musala ou bien musala na mutu mususu o kutu soki lobi oza na problème akoassiste yo te or ndeko na moko congolais quand vous avez un problème net oza boye soki oza na problème nga pesi nazali nakoya na kosunga yo ndeko na kosunga mpona na kati na ndeko na congolais mais mpona nini bino bandeko na biso congolais partout bino bozali naoka même bato bana ba Europe kuna omona chinois azoteka bilo pondu yo tiki ndeko na yo pondu peut-être oti Congo ya bien original ye yo boy kosombela ye yo no kati pata yo no koti na kati ya pa ba chinois kosomba pondu ndeko na ngai ata yo moko ata soki yesu akitite na molimo na ye wana ozomona teke no wana eza mutema mabe pona ni mutema mabe wana bandeko congolais partout esika bino bozali na Congo Kinshasa même na Congo Kinshasa somona bozo sa biloko na kaka bien te mais to bibiso pe na diaspora yango elekisi nde awa na pesi bino conseil esika ndeko no azali s'il vous plaît avant osala osombelo ou bien osenga service moko meka kotala nanu parmi ba congolais oyo yebi nani akoko pesa yo service wana otumi ozupe conseil o utiliser ndeko na yo o aza kosala musala wana mabe ke ndeko wana aza na réputation mabe ou bien azali na professionnalisme te je peux comprendre mais il y a beaucoup de congolais o bazo sala musala wana okoki ko contacter bango pe osali musala bandeko consommateur na pesa bino par exemple tozana un peu dans le domaine à real estate ya ba promba ba immobilier tozana volonté ya kosunga bandeko mais regardez comment est-ce que bandeko na biso ba ko biso passe au monde par exemple olingi o edende kwa soma ndaku ndeko ko poser ba question tongo ti pourquoi yo no ba no répondre aba no ma banque mabe o ba aba no ba mandako mabe au rozwa 2 heures du temps oyo peut-être au pesa ba de mususu te croyant que ndeko wana ako utiliser yo lobby peut-être pour son mandaku ozane sengo ako poser ba question tongo midi poko mais ozala surpris que ndeko wana asomi ndako na mutu mususu et lorsque on a na congolais te okuna asomba na américain moko boye d'origine ou bien asomba na chinois asomba na indien asomba na spanish mais yo ndeko na yo afandi asa même musala peut-être pas aller na baba mortgage azape na bana yo ndeko na yo okokaki pe ko utiliser ndeko na pour que ndeko na wana a se retrouver mais ki mutema mabe wana eleki makasi toto ba awa bandeko bazo préférer ndeko na ye azali kosala azoteka mwa fumbwa yaki kosomba fumbwa epa ya ba bikolo mususu wana ezali mabe tout consort et l'homme sous aujourd'hui te constater awa ndeko congolais a sa valeur te na valeur na musala ndeko na azosala na kopesa bino exemple nazo kene toujours yo ndeko koki kosala musano correctement oyo osali ndeko musala correctement puisque il faut boye bakango ba licence o bandeko na bino bazwaka ata azosala assurance même biso sa ba real estate même ba taxe et ça même licence oyo batu nyonso monaka bazwaka na pesi exemple kaka biso bata ba taxe pona ngo pesa ba exemple za pratique pour batu ba comprendre biso to sa taxe naza na même qualification mais naza dans individu naza société mobimba société na ngeza ka Mike M Moel LLC donc naza na même considération na HR Black na Turbo Tax na ba compagnie ya mineno boyebi ya taxe soki okei et pas ba compagnie wana obi ke non voilà nga W2 na nga yango bosa na nga taxe ba kosala loka ndengo bimisi ba document ba kosala ngo sur base ya ba document na yo mais pour ni ba ndeko na biso congolais ça dit soki na ba pêche sur base ba document ba pêche refund na yo o sala ofandi wana o rediscuter te nini te
ozwi ofuti pe mbongo ozwi obimi. Mais omonaka même ndeko congolais tango aye pa na yo ozosaka me musala wana eloko liboso akakola mabe. Abana ko discuter ba prix omoni papa Mike omoni kuna kutu basenga kibo abani ko selo ba comparaison na bato eloko lo balikamu nae oto omoni eze belé omoni kutu abani ko kosa makambo omoni ko kuna pesenga refund belé lokuta mogibi kindoki nazolo bateke non voilà batamana bazate nazolo baba réalité ndeko toujours ba vérité so moni vérité o ezali na place et sengeli ozwa yango pe ochango na place obaki non voilà il est en train de nous dire des choses qui sont correctes o ezali na kati ya place bon valoriser ba misala na biso donc au mona ozo minimiser travail ndeko na congolais place ba futara consultation ba ninga msu ba pesa mbongo yo lingi ndeko no congolais asala ngo ya ofele mais ce qui est pas de mususu ozo pesa mbongo ce qui n'est pas bien olingi o discuter toujours ba prix même là où il ne faut même pas discuter ba prix et par conséquent beaucoup de gens te comprennent ah soit au discuter prix au moins la CPD sainin a claqué partout on a KI or il y a un fautif yo samsano correctement sera bimi yende mutaliboso yo wana KI ko détruire réputation na yo abimi ye kutu nini yo bokende kuna te et ya sala musala bien te nzoka ye aye pour minimiser musala muninga aye même pas pour respecter musala wana parce que aza satisfait na ndenge ye a lingaki akeko discriminer yo donc gratuitement comme ça à minimiser l'activité non gratuitement donc à cause ya nini ya motema mabe ndeko congolais yeba ke tango yo keko minimiser muningo keko ça ba reportage à lukuta pour détruire réputation muninga juste kaka po yo ozala satisfaite na ba posa na yo o ya lukuta o ya motema mabe ndeko nangeza un grand péché devant Dieu et c'est ngeni ndeko congolais tokoma na niveau o ya ko comprendre ba biloko wana donc vous allez comprendre par exemple na repesa par exemple eloko moko oyo ya ba pasi musuto salaka nga moko par exemple regardez par exemple je prends bandeko mususu baniko tutisa bandeko mibale ba sa musala na repesa par exemple nga zui ndeko moko boy bon ça va eza mwana mwasi maman pe respect maman ozomona travailler na maman maman opéra respect bo travailler na autant que maman o azamuta respect mais ma trop ozopesa confiance place oyo fa cause la exigeant ozo exigeante pour ozo comprendre ah oza ndeko congolais aza pe maman ozo sala pe tout po bunda po pesa ye loko moko alingi o pesa ndako afanda bien nzoka mutu wana kaka ye wana akei au même moment au travail a juste ndeko mususu congolais akeko sineko donc le temps yo za ko mi bunda wana obike na sala o mi déranger pour na ye o bebisa kabira na yo et tout consort pour na ye téléphone tant nyonso nzoka mama wana pe azusa mama ndene wana ezali kimutema mabe mabe ya mabe ya mabe esengeli totika Moélé TV est une chaîne conçue pour vous qui êtes intéressé par des informations concernant les voyages, les taxes aux États-Unis d'Amérique, les immobiliers aux États-Unis d'Amérique et dans le monde entier, l'immigration, ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Pour vous donner un paquet complet de ces informations et nouvelles, Moélé TV vous offre de précieux cadeaux de 2023 à 2024 à travers ses 4 émissions phares. 1. Lingala Kaka sans tabou. 2. Interpellation sans tabou. 3. Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique USA. 4. Taxe retourne aux États-Unis d'Amérique USA. Qu'allez-vous découvrir à travers ces émissions? 1. Lingala Kaka sans tabou. Une émission de lutte contre les antivaleurs. Présentée en langue lingala facile. Pour les peuples africains, le lingala, une langue originaire de la République démocratique du Congo et République du Congo. Banaya Kinshasa, Peya Braza, émission Nabino, Yango Yoe. 2. Interpellation sans tabou. Une émission de lutte contre les antivaleurs. Présentée en langue française facile pour le peuple du monde en général
mais le peuple africain particulièrement. 3. Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique, USA. Oh, quelle opportunité! Cette émission vous donnera toutes les informations que vous voulez en ce qui concerne les immobiliers aux États-Unis d'Amérique, USA. Voulez-vous savoir comment devenir propriétaire, vendeur, locataire ou bailleur, l'évolution du taux d'intérêt, louances au crédit immobilier aux États-Unis et autres? Suivez cette émission. 4. Taxe retourne aux États-Unis d'Amérique, USA. Cette émission vous prépare pour les échéances prochaines pour vos taxes aux États-Unis d'Amérique. Moël TV vous aime bien. Partagez, aimez et abonnez-vous pour suivre d'autres épisodes. À bientôt! Puisque na kimutema mabe wana omoni ezali lokola batu o ezali lokola mutu o to considérer tango za mutema mabe. Qu'est-ce que vous faites? Na repèse exemple moko bata mutema mabe bazaka boy na ola kisabino comment est-ce que bata mutema mabe bazalaka bata mutema mabe tane bazalaka omoni bafandi wana mutema mabe ça dit que mutema mabe ya zali donc tango yo za na pasi wana donc ya za na esengo donc ça dit tango ya zo sala makambo mabe azana esengo azo seka donc ça dit pour na ye azo seka yo tango yo za na mabe baza sans cœur ndeko ndo monika ba maseke ba minu milagi ba matoi milagi bazo seka pe bo fa ne azo seka boza bato baza ebele bato baza bongo na kosa bino te baza ebele bato tana sima nga wana ba maseke baza ebele ekoza pe moi sino bola na ye maseke yo zola na ye wana mobali bola na ye maseke mais sino maseke mais moi na so bando ba koti maseke ba voisin bozo seka bozo seka ba ka pe pa na yo ba liaka bozo seka bo beta maboko nzoka ya na jalousie mususu yo luka moi sina yo mususu yo luka mobali na yo mususu zo ya ko tala bino ndenge bozali pour que lobi a détruire bino donc jalousie ma mutema mabe wana ndenge ngomoni bata satana batu ifo bazana lifelo mitema mabe ndenge totolo ba awa oyo tata na bango to bengi ye ndoki papa na bango nde yeyo tobi kindoki moyibi ndo moni wana kindoki moyibi lokuta likunya bango wana banga babengami bango nyonso bana tata moko motema mabe ndeko congolais tika motema mabe parce que mikolo nde baloba ba pasteur bazoloba kaka no voilà mokili oyo ezokoma na suka donc bino fo botika biloko wana mokili ezokoma na suka bandeko so bozoka te mokili ezokoma na suka botika mutema mabe botika ko combattre bandeko ndeko na moko donc nde totiko loba botika ko minimiser tango moni ndeko na yo azali kosala musala yo lingi o minimiser lingi ndeko na yo avancer te donc yo lingi ndeko na yo azara bongo donc à vivre na pasi donc osomona quel est motema mabe obseto ko zanango pour to komati na ba niveau ya babilo robo donc ndeko congolais esengeli o respecter pe sa valeur na musala ya muninga o tika ko combattre ndeko muninga ezali mabe tika ko minimiser le travail ya muninga tika oya ko suganga o lukara musala ya ofele o discuter ba prix eza mabe makasi o détruire réputation ya ndeko congolais donc on détruit l'activité nae on détruit aussi la discrimination autobengi gratuite pour nandeko asa musana ye yo kaka na mutema mabe bo soutenir l'activité ya baninga ezali très bien bobi sikoyo tolo ba sikoyo lo ni ezaka na base elo ni créer biloko ya liboso na sabino par exemple groupe ya ba concurrent de loyaux batumi balé na repesa par exemple nebiso to tekanda on a plus exemple dans une déco A, dans déco B, ba okende kuna basali otobengi association. Mokaza na est, mokaza na ouest. Bonsko bangomi bale basara nini, basanganaka po ba privé muninga asala business na est très bien. Mutema mabe esengeli to tika. Eza mabe, bozo combattre ndeko na bino pona nini.
à tous les niveaux. Tout le monde a été longwa ba place autres rapports que nous ressemble babiloko au monde a olongwe par exemple Gainesville, OK ressemble babiloko ti na dikede. Mais ça ben on a une activité qu'on a na dikede. Longwa pe ka place yo zali na Gainesville. Na pesque exemple Gainesville. Na ba ta Gainesville, na ba pesque exemple Gainesville pour na la ça moulai, OK? Donc olongwe pe qu'on a na Gainesville, OK ti na dikede ou bien na Stone Mountain, au ressemble babiloko. L'essentiel que ndeko na yo mbongo ezwa ekota. Et c'est très très important. Au moins, on va salir le groupe pour empêcher Mouninga Msusu à évoluer et ça m'a bé. Bandeko, oh, vous savez, vous dérouter les clients. Na pesi par exemple, vous dérouter, vous désorienter. Na pesi exemple. Si par exemple, les bandeko, vous en avez fandi, au fait, bandeko, vous allez na prénom par exemple na Lawrenceville. De moment ça, vous savez wana. De moment pas dire que ça là, kende pandeko X. On sabi ko kene kuna te yekuta la sani ni kuna de aibi ku musala te kene pande ko tel juste ozo sala favoritisme pour na kosani au détriment de comme soso congolais pour zo musala te azo marché te. Donc bo combattre ba total place ya kozala wana eza kindoki mutema mabende kona biso il faut totika ba intoxication source na ngwana intoxication mutenga kende oza ko intoxiquer pour désorienter. On est allé mabe et puis mensonge exagéré. Lokuta penda oya lokuta. Hein? Lokuta. On détruit Mouninga. On nuit Mouninga gratuitement. Donc, vous avez besoin on nuit. Répétition Mouninga. Honneur naïe. Hein? Donc, ce n'est pas bien. Pourquoi tu vas détruire l'honneur yande kono congolais wazo samsa? Pour l'année bolingwana ezate. Pour la nini kindokeleki bo changer parce que wana eza ba comportement bien te bon dima mutazo be bino vérité hein bon dima mutazo be bino vérité parce que wana ezali vraiment kindoki ya kosaka nango te vous comprendre. Alors tant yo moni yo na ndeko na boza par exemple na business moko mais ndeko na ngeza occasion te les occasions si tu so ça on a mutema bete acte de bosso zanini beaucoup tana bosso la raté ben bo kaboli moi échange d'expérience. So moni ndeko mo basara musala moko balinga kutana ne musuto basara musala moko yeba ki mutema bezana jalousie ezana yazo lakisanina oh to mona awa ndenge batu bazokutana basara musala moko bakutani ba étudier ba stratégie botala ba exemple ane to mona ah biso mo ah pas ba américain ah par exemple bato ba na États-Unis ba fani ba étudier stratégie comment est-ce que ba ko ça musala bango mais ba communauté mususu basara bon ba ke basara association bon biso to ça ba activité ndenge ni bon ça va na domaine tel et voilà comment est-ce que nous écoute d'ailleurs que ça bongo et ça permet biso tout ça ni to comprendre to développer peut-être au fond de tout ça na musamo to ça to dit au fond de to imaginer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et puis to là ça que biso peut communauté na biso to allez capable à cosiner to allez capable à résoudre activité ensemble et puis to évoluer peut to ça ni to promouvoir l'activité mais les Congolais yo ban activité muninga passer l'activité na yo s'éloigner na ye au que créer ba groupe d'intoxication. Est-ce que nous imaginons qu'on ne peut pas évoluer, tout qu'on se développer, qu'on se développer, ceux qui veulent comprendre, nous ne pouvons pas nous développer si nous avons ce genre de comportement. Tout se développer. Et c'est ce que nous avons fait. Tout ça, association, peut-être que biso nous a soudé, peut-être que nous avons fait. Ça, c'est très important. Puis, nous avons fait tout ça là. Bateau bossa la même activité. Na pesika toujours exemple à real estate. Ça va? Ba real estate pour c'est une activité oyo. Et ça que tant yo sans la yango, ozana contrat na congolais moko ou bien ozana contrat na congolais moko. OK so ça la contrat na congolais mususu. Car na même activité, souvent yo mutu ozali client tant eko se constater que tu as des contrats avec deux personnes, vraiment vous pouvez être pénalisé. Donc, vous pouvez être porter préjudice na yo et porter préjudice na un de ndeko oyo yo osali musala. Surtout oyo ya ekisima, hein, o aliboso signé na ye, o rompre contrat OK na mamsusu. Na on peut ça conseil. Soit par exemple, na on peut ça pour na real estate par exemple. Soit par exemple, vous dites que au signé contrat na papa Mike. Ça va? Au signé contrat na papa Mike, mais au lingo travail na papa Mike, c'est simple. Rompre contrat. Ça la interruption à contrat. Et puis aussi, une de nos sous OK qu'on travaille.
bon ndeko o pele ni ko yambo wana kaka na kuile set na pesa exemple pour na za ko se baser na pour na ba avocat ba sali ba exemple lo monsieur bien protégé ndeko wana soko bike o azie pa no zape ndeko congolais tout na est-ce que ozali na contrat na ndeko mususu soko ebisio oui na contrat na mutu tel pesa et conseil peu souvent la comprendra pourquoi est-ce que soki yo okuti ndeko moko boya ninga sala hein ne na kuile set boy ainga so mandat kuna yo mais ebisio que non ana contrat na papa Mike. Mais au PC conseil, so yo moni ko za opportunité plus peut-être en terme ya banque moko ya bien ou bien ndako moko peut-être papa Mike a monité mes clients sepeli pour ani yo linga rose. O ko ka ko ba kino valo bengi papa Mike hein, o bengi papa Mike. Ou bien bengi ndeko mususu azo sala même travail di na moni client moko bo travailler mais quel est le problème? Est-ce que je peux vous assister parce que na moni client nga sepeli le hôtel. C'est simple ndeko. Eza malamu eza acte moi malamu. Négocier non voilà, zonga kuna ko travailler na papa Mike, so sepeli na oyo na repesa. Papa m'a parlé de stratégie ou bien ni pour travailler ensemble. Ezali bolingo, yango de l'autre lingi. Bolingo, otali mbongo te, otali lokoso te, otali kindoki ozana ngote na motema mabe, mais ozu osali bon sens. Ça va? Bon sens. Ola que ozana bon sens. Ola c'est que non na ko baby sate nani contrat bateau parce que moto ko wa yé pas no wana. Aza congolais mais azande mutu mabe parce que comment est-ce qu'on s'y prendre mutu azu espoir à mutu susu azo tiango nager aza ko minimiser ngo eza mabe makasi donc la base so batu bo sala ba même activité et sengeli quand même quelque part vous avez moins responsabilité et tout consort et puis ensuite so vous avez la même activité dans le Congolais ne fais pas des choses intentionnellement pour nuire ndeko na yo eza mabe makasi pourquoi ne fais pas de choses intentionnellement pour nuire ndeko na yo. Et puis ensuite, c'est la vie dit que éviter le conflit. Donc éviter des concurrences, des concurrences déloyales. Toi éviter ngo. Parler avec ton frère et dire quelque chose, sois gentil pour que vous allez bien. Vous comprenez? Il faut éviter surtout ça bamisala moko. Et ça m'a bien makas. Nous avons conseillé na batu nyonso ba congolais nyonso sika bino bozali même ndo boza même na Kinshasa na Congo partout so bosala beaucoup ko mona na beaucoup zibo solo li pe bo évoluer sans conflit avec amour mais o bazali lokola bilongi oyo o bazali lokola bilongi oyo na zo zonga sango so abo bilongi oyo na ebite bilongi oyo so bato bazali lokola ba oyo penza bilongi oyo bino penza esengeli satana soit inhabité nzamba zikisa mokila okala lelo e balukaka ndenge baloba na apocalypse ke non na mokolo suka nzamba roya a libérer batu oya muté malamu batama be wana akangeli bino sata bapesa bino ta temps pour mitema échanger sinon to linga apocalypse même ya lelo pour que babiloko ezala nzamba pesa bino ta temps pour mitema na bino mabe échanger comme malamu et aux malamu dans ce cas na deuxième jugement boko mona ta lola bomona lola ko za malamu botika mutema mabe ba ndeko na ngai boza mutema malamu et ko za makazi et ça apprendre très bien donc il faut pas osala musala na yo osala musala nga pona mute ba domaine c'est belé bandeko bo comprendre te que biso atona ba domaine belé tala omoni ane pa aux États-Unis surtout na to satala ngala osala musala ko te kandaku na resoma ndako na peso sko ba misala o accompagner peut-être ça mboko le kabiso est-ce que boye que bato basala kaka ko remodeler bandako ozana ndako bebi basement ou bien ndako moko boye avant ba te kan fo ba bongisa vous savez combien de gens et combien d'argent ils font tout le monde a biso to suba ba prendre la bandako ba mai toboli plafond vous allez voir que quelqu'un au tapé ça ba ça pena gravité mais va foutre $15,000 à la minute comme ça 2 jours 3 jours bah si c'est ça mais imaginez-vous combien de bandako ils ont pas problème wana au baton bazo zombon facilement mais pourquoi est-ce que biso congolais to ça l'activité différente pourquoi pas ba place ba mbongo wana biso to quelqu'un ici ka mongo to non il faut toujours la diversité il y a ba misala et kozala malam et kozala malam pour na communauté na biso alors et loko suka vanga na selisa ngana loba babiloro oyo je vais m'adresser aux responsables de nos communautés congolaises partout au monde. Il faut bino bozala wana batie bino wana kwa ba président ezate bino po bo pelsa ba moto. Batie bino te kwa ba président po bozala ba favoritiste. Boza wana so moni mutu mwa sala business
abenga président toliate azatindela moins 500 mois 200 yo lobi soki na communauté ndeko mwa linga osasa musala yo ok ko intoxiquer ndeko wana kende kuna et pas ndeko wana pona nini po apesa ko ba 200 moyibi ki mutema mabe pesa égalité de chance de tout le monde soki ndeko wana apesio oui cela ne veut pas dire qu'il faut encourager ou bien yo kote na groupe wana ya destruction lorsque vous représentez la communauté. Quand tu représentes une communauté, tu dois être juste, tu dois être au milieu. Renforcer, faire des réunions pour réunir les ensemble. Pour que au moins la communauté va évoluer kende liboso. Na ba domaine nyonso ba pasteur ba real estate ba taxe ba biloko nyonso santan boza wana et sengeli bozo ba responsabilité na bino. Il faut bien identifier bah, différents types d'actes. Bah, actes et ça qu'on nuit. Et ça qu'on amener bah, conflit dans la communauté. Parmi bah, Congolais, na bah, business na bango, bateau bazo consommer, na bateau bazo servir, bah, business, bazo servir bateau. Donc, concurrence, donc, entre, concurrence déloyale. Comment ça concerne les consommateurs? Comment est-ce que les Congolais peuvent consommer Congolais? Puis tu peux savoir, tu as tout mais tu peux réunir les Congolais pour au bazar ba business pour toi est-ce que tu coquille les Congolais au bazar a besoin de service à Congolais? Est-ce que tu peux offrir un service organisé? Tu veux dire que non voilà na kati ya communauté na biso congolais na pesika na Atlanta awa tu as par exemple ba rouler 7 autant tu as na ba tel basara musala tel quand vous avez par exemple un problème voilà vous pouvez contacter on va vous envoyer quelqu'un qui va faire sérieusement son travail et encadrer les gens. Le président de l'organisation, c'est ça votre travail. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites partout ce que vous allez congolais pardon. Mais vous avez conflit conflit d'intérêt, il y a pouvoir. Le boussala fait boussala, boussala en côté. Alors, il faut éviter de tout le bas donc favoritisme parce que association il y a congolais, il y a voilà. Et c'est des congolais même sur la cotisation de qui te dit que l'association salariale, il faut cotisation. Tout le monde a bien besoin de tout consort. Est-ce que vous faites les rapports aux Congolais? Partout est-ce que vous nous allez? Donc, pour nous, comme nous avons Congolais, il faut l'association. Nous avons, par exemple, pas si nous avons des Congolais, mais si nous avons président de l'association dans Atlanta. Et ça n'a pas. Mais nous avons un groupe n'a pas pour la côte des Andéens. Un groupe n'a pas les alliés pour la bateau, les membres. Et pourtant, groupe n'a pas membre, si on a l'association, on a $1,000 et si on a $200 pour comme membre. Donc, ça dit que pour on appelle ça, moi, flyer dans un groupe, on a peut son bon de konanga. Bande rebelle, on a encadré, on a l'association. On a besoin de service na biso. Donc, on dérouté, on a biso to service, on a parce que on a biso, on peut faire obligation na biso bande konayo ba congolais. To personne on bon reporter dans un groupe, on a ndeko. Botika biloko wana. Boti kabilo kona eza malamu te donc bino batu oyo bozali na kati ya comme ba président na kati ya ba opportunité vraiment bosa na droiture hein donc pour nako sunga bandeko congolais donc omoni donc ngai na kaka pour nako interpeller mitema mabe opso za na yango donc aujourd'hui vraiment na sepela ki lisusu na ya na meka ko sala auto bengi interpellation oyo pona ba congolais nyonso alors poto suki ça na lubaki ne bandeli na pesa na ba vérité exacto ina ko ina ngezate na ba vérité ne to solara mendima na ba vérité ko memango na mutema mabete alors na koseli ça pour na kosenga bino de aide vous comprenez aide nde bolingi mikolo nyonso na zaka na ba groupe na ngai mais d'abord avant na kene côté aide na zo sabino ke tozo banda na ba cadre ba mission tozo banda ma taxe tozo banda ba mission taxe to banda koloba makambu nini oye koleka ba mise à jour pour la taxe oya ya taxe retourne ya 2024 to banda en 2005 donc to banda ba émission batu nyonso oyo bongi boye ba nini échanger pour la taxe makambu échanger to banda ko la mise à jour bien que ba difficulté ezali ya batan mais on va faire un effort donc bokoki ko ça ba mise à jour en c'est-à-dire bokoki ko landa ba émission et puis et vous avez mingi hein pour boye bailo ni échanger avant tout la période il y a taxe donc le mois de décembre on va se débrouiller début janvier avant tout comme appelé la traction à misala ya métal de taxe donc beau s'abonner
ba numéro yango wana bokolanda Moele TV na YouTube na Facebook na TikTok ba biloko nyonso za soki ka Moele TV o mona biso nyonso kuna numéro yango no ko benga. Alors boyeba ke Moele TV lisusu epesa bino nini ngai personnellement oyo za ba service oyo nga na opesa bino. Donc il faut boyeba que par exemple on a to metali taxe hein bo s'enregistrer déjà bien na loba bo keba na batu oyo bazolinga ba abuser na confiance na bino. Taxe na biso to ça yango bien moins cher et mito ça taxe mo à qualité ba msa to na ngwana obo mona kata flyer oyo. Donc yango de biso to ko offrir numéro boko benga biso yango wana. Pour la batu oyo pe ba ni ko somba bandako voilà boko kipe surtout bato bana kata Atlanta ongo so mandako olingi oteka ndako na yo ubi olingi osala makambo esali yo ezaka nyonso dali na kata immobilier okoko benga biso ba bureau na biso pe yangwana obenga papa Mike vraiment je vais m'occuper de vous ba o ba ndeko ba travailler na ngai nazara toujours honnête très vigilant na musana na zo sala donc naza parfait 100% na ebité na ndenge nini mutako kanisa mais ya moi soko ye na kosala musala correctement. Vraiment pour na batu so mo mtobi ngo sana papa Mike ko sa te tune pour na nini soko moni kazaka na mutema mabe na mutema kindoki ya mabe o alingi te ngai pe na sa na servir yo pour que ngai yo ozanda kwa kitoko et puis ngape ko to penale saba bana bino koto yo yebse ko za mutema mabe parce que oza congolais voilà et oza malamu mingi. Alors personnellement na sengi bino nyonso vraiment soki bo sungi ngai so bo sungi ngai na ba misala oyo et vous a bien na continuer toujours que ça bino bo sungai na bato bana mutia malamu bo sunga na sepela makasi vraiment et vous ça bien. Alors o ezali message spécial pour na bana ya Atlanta o eza message spécial na banzi na ba o bazana ba groupe na tika ki message oyo na tie message oyo na komeli bino ba misala na nganga na sala awa o comprendre na za richité na osa musala na sala ngo bien na sengi bino bana Atlanta lettre oyo bo kanga pe écran na omwa pona minute muke otanga lettre wana o kaboli pe yango pour omoni mutu azana besoin alors c'est nous sala ya zo sala ba musala ya bien ndenga zo sala et sengeli ko soutenir donc c'est un peu ça donc o ezali eloko na sengi oyo bino bokoki ko soutenir mbe kaka nena lobi batu o bozaboyi bo tika so moi makamna na zoloba awa o fungolenga ba nani ba zo milai ba maseke ba minu pona nini pona kolinga te bandeko oyo bazali balingi ko utiliser papa Mike ou bien balingi ba sala service yo sikeza ya qualité ndeko nanga tika eza mabe makasi donc émission na biso esili vraiment na sepeli na bino nyonso na ndenge bolandi émission bokabola soza na besoin na ngai eza nango simple donc bengi papa Mike poser des questions nazara toujours disponible pour na bandeko na ngai congolais partout esiko ozali so ozali obengi ngai oyebi na ko répondre oyebi peza na zapela bandeko mususu bayaka pa na ngai bazwa ko sala to bengi filiature na kati ya bureau na ngai oyebo nzoka batinda keke na kuno tala yeso ya za ndenge na sala ne te botika biloko wana soko na bureau na ngai nazara toujours gentil na yambio pour na peso service aux nango pour ça pe et ça na ngai sengo que na zona servir bandeko na ngai s'il vous plaît soko na esprit ya combattre ou bien esprit moko botika na luka information pour na luka ndenge ya combattre papa Mike na banzi même nzambe waza likolo a opinir yo. Alors merci beaucoup vraiment on a zaki na ngoro loba yango yo lobi to continuer pour sur lingala car sans tabou et de retour donc bato yo amte amabe bosambwe do bokanga sentir pour match za ko beba to kutana to mona na lobby. Allez bye bye. Bana ya RDC Congo démocratique, bana ya Brazzaville, bana ya partout dans le monde où il y a tant de Congolais. Congolais nyonso. Même au Daïna Seya Mai, même au Bibakana Likolo, où il y a tant de Daïna Makila ya Congo, RDC Congo. Bino nyonso. Mamamba Luzomo, Mazaiko Senga na Bino. Bo s'abonner massivement na Moyere TV. Bopu kanate, ngai na lobaka makama ngai na kosa kate na yebisi bino. Bo s'abonner massivement na Moyere TV.
Bon, on a 4 ya Moyele TV. Moyele TV bimiseli bino. Mon bangé ya maman na émission. Oyo babengi ya bona komo ya Lingala Kaka sans tabou. Yo kadenge makaboliye. Na Lingala Kaka sans tabou. Et je vous na bino na makambo ya ndenge na ndenge. Et ya iko buna na lutte contre les antivalets. O bazali ko promouvoir mentalité pe changement ya ba Congolais yo bazali na libada ya mboka. Hey! Vous avez vu que na salto lami. Lokola na ndenge nyos. Ya bonda lobina bino. Olingo yeba makambo ya mboka. Bona na Lingala Kaka sans tabou. Pero bosa la terre, lo s'abonner. Na Moyele TV, ne lo kotwa Lingala Kaka sans tabou, ne pe lo komona mateyo oyo bakote ya bino na kati. Aka na Moyele TV, ba Congolais. Bana ya presa ba Africain nyoto partout. Bobuka na terre. Obe na Moyele TV wana kaka. Bazai korobela lisusu makambo yetali immigration. Na kati ya mboka ya oncle Sam. Tax. Bazai kobundela mpone tali tax. Na kati ya mboka ya oncle Sam. Pe na Moyele TV wana lisusu. Basali bazai na agence munene, agence immobilière, commerciale, présidentielle. Pone tali makambo yo ya bino ba Africain nyoso. Olingo so balupango na yo. Obe olingo teka lupango na yo. Kati ya mboka ya oncle Sam. Okontate bango bango ne bayebi ndenge bakobundelela yo. Yebi kaka ndenge nini bakosala kontate bango ndeko comprendre makambo nyose ezali koleka na kati ya mboka ya oncle Sam. Na Moyele TV bandeko na ngai ba Congolais ba Africain nyonso partout bobukana te. Moyele TV azali wana mpona kobundela bino. Oh mama Maluso Marubaki te na yebisi bino wazali na mato ya koyoka ayoka eloko na sengi bino lo s'abonner massivement na Moyele TV ne lo komona yo nyonso oyo na lobeli bino tsobona bino omoni ndenge sopi bango tsobona bango. Ok, sali bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Lingala Kaka sans tabou. Émission Lingala Kaka sans tabou, eza émission moko eza créée pour na bino ba téléspectateurs to lobela mingi makamutali immigration na monde entier mobimba. Donc émission ne vous a basé beaucoup plus na ba réalité autour vivre awa na makamutali par exemple misala, babala, famille, tout ça, va conseil, va contribution, va tout so to sunga na kati émission pour que batuboza un peu éclairé, batuboza ya sika namboka et partout ce que nous vous allez to pour partager expérience na émission na biso Lingala Kaka sans tabou. Donc pour auto réussir makambwana donc ça dit bobo sanate puisque chaîne rotambo yango morote do sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner et belé. Hein? Et puis, vous partagez l'émission Nabiso et puis vous appuyez les Congolais pour que l'émission Oyo et ça m'a donné ici. Oyo abebisaki Kongo mwana ya Kongo oya kobongisa Kongo yo moko Congolais bolingo ya mboka na biso Kongo condamné corruption na détournement bitumba pe